Biso na raya wa turope mate on a travaillé bana Moussa Kitoko to sepela la chef de l'état mama bandaki mais ne figure za nango lelo oyo ko tambola na ba moto na mituka ekotaka lisusu te. Mais on avait pensé que Bazoya Michel Kosalama noki nzorande c'était un dépôt ya micro ba ekotie la biso. Ah masina ngata ngona yaka train za ki osala. Ah bon, wana baneni. D'abord, c'est pas 80, bah 90, na comment ça va 93 au sala. Très katana ki bon. Raye beba ki kuna netso kiti kuna na se. O kuta kuna côté à Saint-Barthélemy. Raye koya. Raye koya. Et koya. Bon on monte à traiter za kité. Ah mais raye yo pesa biso vrai soni. Soni. Donc yo le sabiso mai na miso. Raye zalaka mabanga na mabanga. To kima nkuto ko matalikolo ya mabanga, likolo ya raye. Lelo comme full. Salut chers internautes, bienvenue dans notre chaîne Congo Suisse TV, une chaîne pas comme les autres, une chaîne qui sait bien programmer leur programme. Regarde, aujourd'hui nous sommes dans la commune de Massina, précisément au quartier Pelende, comme on dit, Rail, autrement dit appelé, je voulais dire ça, Rail. Mais elle a remarqué, Rail, la machine à Rail. Rail ezali sousté, ça fait triste qu'on quitte sur terrain. Rail ezali sousté, Rail ke wapi. On a travaillé au salon misala na ça fait 2 mois. Atika ngora bongo akenda na ye. Et puis, et comme il y a la population, na difficulté. Population, elles ont vivre sous bien parce que moula sore beti pendant que nous avons bâti ma boulou na bango, moula sore beti rail tondi. Il n'y a pas moyen de passer. Ba moto kutu bosana donc rail et limwe, rail et bungi. Bato ba kenda poto boye bibiso boye ba rail na kala. Boye ba machine rail, lelo rail ezali souste, rail et limwe. Ba prometa ki biso ba kosala nzela ya malamu ana rail. Soit disant ba kozomisa rail, mais depuis rail yango basali ya biso awa, batumoli kaka mabulu. Mabulu batumoli et batiki ka bongo. Pendant période ya mbula et comme nda kosala ma érosion. To ko meka mpe ko sona ba imboka ba se so difficulté ba kuta nango. Tozo soir. Voilà. Bonjour. Bonjour maman. Comment on a? Comment on a Benjamin Kisoki? Benjamin Kisoki, tout le monde a un katia rail. Biso ba ki fameux so awa na Kimbawu. Mais biso na rail awa turope mate on a travaillé bana Moussa Kitoko. To sepela la chef de l'état mama bandaki mais ne figure za nango lelo oyo ko tambola na ba moto na mituka ekotaka lisusu te. Ça fait combien de mois depuis Babana Moussala? Babana awa na début à décembre awa. Mais awa to comme na janvier awa et le reçu des ali sous-souté. No bayaka? Bayaka sous-souté. Pourquoi? Oh to habité. To habité bayaka sous-souté, to habité chef de l'état, to habité bateau. Est-ce que Bosona bango va sera décembre pour to CP à ton nini. Pour awa biso ba moto ko ta sous-souté maman. To chef de l'état asungo sona biso na bata on a trawana basa musala. Ba monter côté ba venir ba mito papa be ba mito côté côté souté comment côté ma ba parking ba mo ba ba biloko muso ba ba bien c'est côté ebungi pardon pena chef de l'état so yo ka biso pena sunga biso ba masina mapela biso ko mapela sunga biso pena Ok, merci beaucoup. Tolandine, ndeko mobile ninga uti koloba. Alobi ke rayo natra aliambongo natra aliambongo asukisa musala la nzela tozo pusana. Toni tozo papa la biso. Bonjour papa. Bonjour. Yo poza mona rai. Ah moi na rai. Depuis année nini? Ah. En tout cas bandakala na zalaga na rai. Bandakala. Bandakala lelote. Raya kala na raya lelo zandengeni. Différence c'est makas. Expliquez biso. Différence c'est makas parce que lelo so tali niveau ya rai ndenge zali na ndenge zalaka mbula so beti mai kauki mais lelo so mbule beti rai potopoto moya ko lekezate. Mais même potopoto na ere salamaki to moni pe lelo oyo bato onatra baye kotimola mabulu mais mabulu o batimoli ba komi pe na profondeur te que msale esila mais to éviter gouvernement congolais atala na makambo so abimisi mbongo azala pe na suivi pe ya kolandela ba projet na ete
pourquoi va suivi ezalaka te place nyonso tout mosala ezosalama ya leta suivi ezalaka te mais solution ya suka tozwa yango te pasi kaka mpona biso population mpo bango bazalaka na mituka batambolaka biso koto tosouffrir. Voilà. Population ezovivre na difficulté moko impossible baza na problème ya mai et likolo nango susu l'état bakseli bango lisusu problème ya nzela bato akala bayebaka rai ndenge ezalaka bayebaka rai ezalaki place moko ya bien rai place très bana ya koleka mais lelo voire même temps na pusu eyokokosi koleka la rai te c'est pas normal dans ce pays topusana toswana bato boni bien. moi liloba moke par rapport à rai bino boza né ici grandi ici bon rai ezalaki ntango molai rai ekufa activité ezalaka su te très peu elekaka te alors que tomoni mosala ezosalama alors que na mosala ezosalama mosala yango na minute oyo banda janvier bandaki mosala ezosalama te mais bakokisa mosala oyo ntina suka esalama po epermettre biso transport ekozala malamu baosala nini baosala rai to prince mais en attendant biso toyomona bato ya onatra bazoleka peut-être ekozala rai ezonga mpona activité ya train. Ok. Merci beaucoup alobi onatra ezozonga pour l'activité à train et les raralisu te yango no train les randen atana pousse pas mais on kota te présenter papa bon comment on a papa Nestor hein bon on a habitant masina ngata ngona yaka train zaki au sala ah bon on a baneni D'abord, c'est pas 80, bah 90, hein, comment ça va 93 au sale. Papa pour ça mon cœur. Et ça oui on a tongo, et zubatu. Et ça au sale ça va te marquer. Et kei. Naba never et elisus. Naba butu et elisus. On a coûté tout ça qui peut être embouteillage au nimi. Oh bah taxi bah DC7 roya 3000. Tout ça qui pas monter. On se côté na train qui na gare centrale. Et ça va faciliter ma cash. Bah ma embouteillage coûte te ba quitter. Alors les créer 4 ans d'être nyoko mawa. Bah DC7 comment roya. Très 4 ans pour ani papa nanga. Très 4 ans qui bon. Rai bebaki kuna netso kiti kuna na se okuta kuna côté à Saint-Barthélemy rai koya ekoya bon na monte à traiter za kité na onatra ou bien nini bon mais on a très ongeli musala na yetu bon on a très ongeli musala ngolo tozolo ka total basi sana to sala ba ko empêcher ba salisa biso pona embouteillage eleki makasi ba kamia ya 3000 francs. Ah bon soko yena 4 heures okuta ba DC7 à 3000 francs boulevard 3000 francs zando mais soki train zali to konyoka na biloko na nyoso te to kobosa na embouteillage tozo zera ndenge ba sali bo ba sala ba lobi la motia ba sala ba terrasse to zera total ba terrasse ngo ba sala pour ba faciliter biso. Merci beaucoup papa elanga moke ba sala ba terrasse mais pendant que na mbula tozo souffrir tant yo moni boye mai terrasse olingi d'après yo vous savez ça magitoko bon eumeli il faut pas ça au moins nous qui tala ba mabele nde ba tikitiki awa ezo ko empêcher ba tuna na kutu ba habitant quartier ba ko zo ba mabele wana ba zo ndo sala soki nini yango no moni to tamboli awa soki ba zo zo mabele wana to ngo tambola to ngo mata na ngomba ah oui ba to zo mabele ba ndo sala misala sinote ye bango ba tikita ba ko mo profiter susu ko boka salite mabe na biso yango ba ko ba su salite. Merci beaucoup papa tatiki tozo la ba makamara baiko sokola raya mais baiko tika zone de salité tozo après salité oté to na besoin o eza zone 5 ba zone 50 ndenge zalaki ezaki ndeni zone 5 ezaki peto ezaki na ba salité boité mais ba ba sala ray mais lelo tozo retrouver la ba salité non non on a yaki ya chumbola ki nan boinani on a tra mtaki pour la timola donc aya timoli ya ngazong sa train ngazong sa train biso za la posa zong sa train activité à Mboka et Tambola Malam. Papa, je suis bête moi les solo moi depuis Yara, ça fait combien d'années? Moi depuis la zone A, la famille A, madame 76, tout au famille A la makata masina. Tu vois la makata masina ezaki boité. Masina ezaki boité très koufi. Très koufi ba balongoli ba salité, ba otika so ba salité na nzela.
biso za besoin bazongisa so ndenge tozalaka kala tozonga ndenge tozalaka c'est triste toka papa vandi depuis 1985 rai ezalaki ndenge wana te mais rai ya Fatima be makasi to continue toujours kolobela bayimboka tozwa ndeko na biso ya mwasi awa ye mpe voilà tozwa tata mwasi na biso par rapport à rai. Ok, Moule. Papa Moule. Voilà, Papa Moule, peut-être que c'est historique, Mouké, Rai. Et ça l'a rendu nini, peu comme une nini. Ah, mais Rai, peut être vrai Sony. Donc, il y a Sabiso Maï la Miso. Rai, Zalaga Mabanga na Mabanga. Toki Mankuto Matalikolo ya Mabanga, Likolo ya Rai. Lelo est comme foulou. Ziba le bango fulele comme foule kubele donc moi soni moi le bango ezali nana commission bon ah toyebi ba président o baleki awa Kabila na Tshisekedi ah bon bango commission boy po Kabila papa tika ki ango boyité très bano sala une semaine et kangami une semaine ezongi libela lelo bango nde bato babomi yango quand wekenda ah toyebi te soki batika ngo apso babwaka ngo na fleuve Congo toyebi te. Merci beaucoup papa, le bitrain va boire dans le fleuve Congo. Bien, Rai c'est impraticable, ça salité d'eau. Actuellement nous sommes vivre salité d'eau, microbes, nous sommes exposés à un problème. On avait pensé que Herba Zoya, Michel Rosalamano, qui nous ont rendu, c'était un dépôt à microbes à côté de la biso. Merci beaucoup papa. Papa Bengirai en dépôt et un microbe au baye côté la biso. C'est catastrophe et puis c'est vraiment pitié. Jusqu'à ce que to comme à la niveau au to comme li to kende wapi pe to za wapi. C'est pas bien ba konza moka pour ça la biso de voilà. Comme le quoi papa Utigoloba, papa bien dit, il croyait que Moussala Oyo et Rokende Liboso. Or, ils ont des dépôts pour la microbe. Exactement, moi je l'affirme que papa Azan a raison. Azan vraiment a raison parce que la population, ils ont vivre Nakatia. Il y a microbe, Nakatia malade, maman, ils ont été bongo. Rayo, toye barakala, rayo, grand prêtre, banarai, massina rai. Mais lelo c'est le contraire, Rai bimisa artiste belé, Rai c'est le fou là-bas tout. Mais lelo Rai elimwe ce qui m'étonne, Rai ezali sous-souté, ba kondia mboka bolaka ki biso boete. Na slogan na bino boloba ki le peuple d'abord. Mais oh c'est sur le peuple d'abord te et comme ba poche na bino d'abord parce que bozo ça le loroté partout au kende milelo na milelo. Bozo c'est la biso Rai comme il faut. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à celui qu'on appelle les caméramans Glody Vidéo. Merci Nayor et puis merci à Rabiso et puis merci à Moko le boss Bisika Zali, c'est lui le fondateur de Bisika Bozali. Et puis, chers internautes, n'oubliez pas s'abonner massivement parce que tous un programme Moko Yamalam. Elle était devant vous, votre humble servante Kala Kilom, autrement dit la grande et surtout la future. Quant à moi, je vous dis bye.